Bonsoir, 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 maman, bonsoir tout le monde. En tout cas, maman ni na yeli susu na mkola lelo pona kopesa bino elubwa sika comme d'habitude ndenge na yebisaka bino toujours que chaque semaine soki na 8 ans na obanda kokotisa elubu moko moko ya mwana lelo naza na elubwa sika mais avant na présenter bino elubwa sika makambo nyonso tu na obanda na ko remercier Nzambe na obanda kokumisa Nzambe oyo aza Nzambe oyo aza mobateli oyo abatelaka biso butu moi ntango nyonso tu na ki jamais na kozanga ko remercier ye po aza Nzambe na makasi na biso tende totelemi kati na esika oyo eza na makasi na ye pe na bolingo na ye yango totelemi kati na esika oyo yango na kosenga ye merci po aza Nzambe malamu aza Nzambe malamu aza mobateli pe mosungi malamu po ebele tokende kolala na bango na butu balamuka epete pe ba o balamuki na ba problème ebele peut-être ba maladie ya ndenge na ndenge mengai na bino tolamuki ya bonne santé na forme totelemi awa yango na tokosenga Nzambe na merci parce que azali Nzambe pe akotikala Nzambe en tout cas na sengi susu kimia ya mokonzi Yesu erenie na mabota na biso nyonso ya bino bisika sotu bino bozali en tout cas sikoyo na ngina kota na elubu o na yebisaki bino elubu na ngai ya lelo elubu na ngai lelo ezali mbisi ya kokauka na mayebo na mbinzo nde na kosala likola lelo donc mbisi ya kokauka na mayebo na mbinzo nasangisi yango ensemble. En tout cas, avant de vous présenter, nous avons biloko on a préparé, on a coquille na kosala nango mbinzo na ngai. Donc ça veut dire que bimbisa kokauka, mbisa kokauka yango yo, naza nango a cameraman nanga oyo hôtel alo naza na mbisa kokauka yango yo, mbisa kokauka yango na pousa point côté lumière ezali, eza mbisa kokauka yangolo, yango yo. Naza na mayebo yango yo eza mayebo ya matoi yo biso to benga mayebo matoi. Bino moboye bien on a Congo to zanga na desota mayebo ya pembe na ya mwindu oiza ya matoi yango mayebo na ngai na sina sokoli yango na bongisi yango bien mbisi ya pe na sokoli na bongisi bien na sana mbinzo yango yo bomoni mbinzo to zanga ngo pe des sortes mais mbinzo ya minene wana te oyo swaka na mongongo wana te oiza mbinzo ya mike yango pe na sokola ke on a bongisi yango déjà naza na mbinzo nanga naza pe na mbisi ya kokauka mususu ya mikebuka yango yo oyo nakobakisa kaka na mbinzo wana yango yo naza nango awa naza na aubergine yango yo muke na kotia yango pe aubergine mpona esala bino aubergine ezalaka vegetable na kotia yango pe aubergine yango naza nango naza na matungulu na ngai nasi nakataki nabongisaki matungulu na ngai yango oyo nakolakisa bino matungulu na ngai yango oyo naza na ndembi nakataki yango oyo na poiro muke nakataki yango oyo ok naza na mafuta na ngai na kolambela ya huile ya avocado yango yo ekota mafuta mingi te po na kotia yango nguba ebimisaka mafuta yango na kotia mafuta mwa muke yango wana nde biloko naza nango na kopresente nango elubu na ngai na mokolo malelo donc ndenge na tie déjà biloko oyo nyonso tu ndenge ezali boye na kotia yango na moto ndenge na kotia yango na moto na kolakisa bino na kotia yango na moto na bosani kozwa nguba na ngai naza na nguba na tia quelque part awa naza na nguba puis naza na mungu wana yaki nango puis na bosanaki naza na magie nguba na ngai yango na kotia pe na kati mokie po mbinzo na mayebo na mbisi ebongana nguba naza na mungwa yango na kotia mwa mungwa mokie naza na mungwa awa et puis naza na ba cube magique na ngai ya crevette na kotia pe na kati donc cube magique na ngai ya crevette yango oyo nalakisi bino awa na kotia pe na kati donc eza nango recette moko ekomela te eza vraiment vite fait ok avant na banda donc yango nazwi biloko na ngai nyonso ndenge nalobaki naza na nzungu na ngai yango oyo esa bino bamama boluka banzungu fozala na nzungu ya kitoko fozala na banzungu ya bien banzungu eza nango mpenza trop cher te soki olingi kosomba ta une fois le mois osomba nzungu na oya kitoko ya bien po olamelaka donc nzungu na ngai yango oyo na kati ya nzungu na ngai yango oyo nde na kotia sikoyo biloko na ngai oyo nyonso nde nalobi na kotia mbinzo na ngai yango oyo na kati awa na kotia mayebo na ngai esi na sokolaki yango nyonso na tie awa na kozwa mbisi na ngai yango oyo na tie awa na kati natie mbisi na ngai na kati ok nazwi mbisi na ngai pe ya ngolo oyo moke
natie na kati awa. Natie mbisi na nga na kati. Maboko na nga ezali déjà propre na sokolaki yango. Bongo na eza na problème te. Maboko eza propre. Nasangisi yango nyonso ndenge nasangisi yango boye. Ozomona nasangisi yango. Nakotia mwa mai moke na kati. Mwa mai ya moto moke. Nakotia mai moke, nakotia mai ebele te po soki etoki mingi ekopanzana neti mbisi po esi elembaki nde nasalaki yango nyonso tu. Natie mai moke, natia yango na moto nde natie na moto awa. Natie na moto, nakotia mafuta na nga sikoyo nakotia yango na moto nde nalobi mafuta. Na mafuta na nga na moto. Ok, nakotia mafuta na moto. Ok. Natia mafuta na nga na moto nde nalobaki mpona kokalinga matungulu na ngai. Mafuta na nga na moto, nde natie mafuta na nga na moto, nakozela mafuta wana etoka mwa moke soki etoki nde nakotia matungulu na nga makambo nyonso na kolakisa bino ndenge na kosala. Donc natie mafuta na nga na moto, mbisi na nga mpe yango esi natiaki yango na moto. Sikoyo natie mafuta na nga soki ekangi mwa moto moke nde na kolakisa bino ndenge ok bamama nazongi lisusu comme d'habitude ndenge nayebisaki bino. Natiaki mafuta na nga na moto, nayebi nyonso mafuta ezwi moto comme ça na kosala ba mélange nyonso ba sauce nyonso ndenge na kosala elubu na nga nde nayebisaki bino ba oyo elubu na nga nde nayebisaki bino ya mbinzo mbisi ya kokauka na mayembo oyo ya biso ya matoi. Nasi mafuta na ngai esi ezwi mwa moto, nakozwa sikoyo matungulu na ngai nakotia yango na mafuta. Nakotia matungulu na ngai na mafuta. Matungulu na ngai na mafuta. Ezobela mafuta. Naobalusa yango na natika yango ebela moke avant natia bandembi nyonso to wana na aubergine wana natie na matungulu ebela. So nayoki komobimisa solo akobela wana na bakisi sikoyo bandembi wana. Yeah. Okay. Okay. Matungulu na ngai yango wana tie esebeli. Nazongi awa naye kozwa ndembi na ngai nde nalobaki ndembi na poiron moke nazalaki nango. Natie ndembi na ngai na poiron ngoyo. Bandisu kobalusa yango mpe ndembi na poireau mpe bela. Eza ndembi na nga na poireau ozomona nde nazobalusa moto nyonso ayebi nde tobalusaka ndembi na poireau eza nango ekaba grave te. Nde nalobaki so na mingi kosalela baluta mabaya. Luta mabaya ezalaka bien kolambela yango. Ok, nde natia yango esala neti kobela mwa. Azokontinue kaka kobalusa yango. Lokola matungulu na nga na ndembi na ngai ebeli nazwi sikoyo
aubergine na ngai nde nayebisaki bino aubergine yango oyo natie aubergine na kati awa natie aubergine natika mpe na moto nazobalusa yango lisusu wana entre temps mbisi na ngai eza kaka pembeni nayebisaki bino nasi nasalaki yango mélange yango oyo nyonso eza pembeni naosala na basosi biloko parce que oyo ezali déjà presque prêt esi nasalaki makambo nyonso tu tokisi yango na mwa mai mokie na mwa mungwa mpo epesa yango mwa mungwa mpo na kotia mwa mungwa ebele te mposo otie mungwa ebele ntango na kotia soki magique ekoleka natie kaka mungwa mokie ntango banda kotokisa yango yango eza apa donc naosala nano matungulu na ngai poivron na aubergine wana natie nanga te eloko moko te mungwa te nini te eza kaka matungulu nde bomoni ngani natie wana ok nazaka kobalusa yango po poivron na ngai disons aubergine na ngai ifo ebela nayebi eke aubergine eumelaka nango mpe ya mingi na moto te mais ifo ebela mwa nasangisa yango na mbisi wana mpo soki ebeli te ntango na kotia na mbisi ekoumela ekokomisa mayebo wana pete lisusu na mbisi ekolemba lisusu wana ekozala bien te yango na otika ngo na mafuta ebela vraiment ebela so ebeli wana ntango na kosala mélange ekozwa suka ebele te ok aubergine na ngai esali neti ekomi kobela la nazwi cube magique na ngai ya crevette nini nalobelaki bino yango ya crevette na kotia na kati ok naza na rapper na ngai yango oyo nazo rapper yango nde nalatia bino na papa mpe naza na liboka so nalingi kotuta te naza presse nakozwaka rapper na rapper yango mbangu kani nalobaki cube magique en tout cas bato mosusu babwaka yango kaka ndenge wana mais soki obwaki yango bongo ekote mosusu epanzani te esoki etikali na biloko ntango okoservir yango bato moto mosusu akolia ntango akozwa parti o cube magique ane epanzanaki te mungwa wana ekobebisa ye gwa biloko yango wana souvent il faut toujours koluka kaka korape mpe kotuta obie soki obwaki yango ya mbuma bongo il faut luka yango kote obwaki yango mpo ofine yango vraiment très très bien vraiment ofine yango très bien mpo vraiment epanzana nyonso. C'est ça. Ok. Nazui, natie aussi c'est pourquoi na ocho tia déjà cube magique na ngani na lobi na balusi yango. Ok, nazui siko muscade na ngai, naza na muscade yango yo. Eza ya mbuma ya konika te nazwi muscade na korape yango susu na kati awa ok natia yango nyonso tu te natiki ndambo natia yango kote oyo banyo balusango wana entre temps aubergine na ngai eza kokontinue na kolemba ok nazwi tangausi na ngai boyi na tangausi donc pas tangausi ai donc regarde ai ambala bati me donne au frigo
garlic. Oyo ezali nde nalobaki tangausi mama nyonso tu fozala toujours na tangausi na cuisine na yo otie ebele te po tangausi etraitaka bamaladi ebele nde nalobaki la fois passé na video ya liboso etraitaka bamaladi mingi na nzoto kotia mingi te tia kaka moke bato balandaki video oyo nango nasalaki lebane nalobaki ntina ya tangausi koexagere tangausi te moke kaka po epesa yango mwa go juste moke. Naza na kumine na ngai moto nyonso toyebi kumine tosalelaka yango so olingi kozwa kumine oyo okepa baasiatique ou bien na bastore ya baarabe okokuta yango. Give me the garlic in the fridge down there. C'est kumine na nga nakokontinue kaka kobalusa. Okay. Okay. Natie tomate na nga sikoyo na po ya suka kosala kotia tomate yango oyo natie tomate na ngai. Comme ça natika yango etoka comme ça ntango ekobela nakoya kolakisa bino ntango nakosala deja bamélange ya basosi makambo nyonso tu nakolakisa bino soso wana ndenge ebeli pour le moment na tokozonga nsima natika yango nano ebela ntango ekobela nakoya kolakisa bino ndenge nasali. Nazongi lisusu nde nayebisaki bino na parti ya suka nde totiaki biloko nyonso na moto nde naexplikaki bino natiaki na moto mbala moko sikoyo nazongi na suka mpona alakisa bino ndenge biloko yango ebeli comme ça bomona ndenge ebeli en tout cas eza repas moko eza nango difficile te eza vraiment facile nalingi nalakisa bino sikoyo ndenge ebeli nasali mwa video mbangu lelo mpo nasali yango mpe na retard yango na bomoni na suke mwa mbangu. Mais la prochaine fois, nous allons vraiment étape et puis nous allons faire na temps bien comme ça pour que nous puissions présenter biloko surtout ndenge na sali yango donc na kobenga cameraman nanga aya kotala biloko yango ndenge ebeli. C'est ça. Donc la kisi yango ndenge tobelisi yango awa omoni yango ebeli awa ndenge ebeli donc mbinzo mayebo mbisi ya kokauka ya ngolo na mbisi ya bikebuka voilà natiaka yango nguba po moni mayebo tanto olamba yango tosala yango kana mwa nguba moke nguba eleka te tosala nguba eleka te donc yango oyo eloko na biso ebeli eza awa ebeli nango so natika yango na moto longtemps ekokauka ebeli nango natika yango na moto ya moke po etokaka kuna na moto donc ebeli nango donc mpona kosukisa kaka na remercier lisusu bato nyonso tu oyo bazolandaka bavideo nanga banda kotia bavideo ti sikoyo en tout cas baza kointeresse kolanda yango epuis baoyo ya kosala bacommentaire baoyo ya kobenga mpe baza kobenga en tout cas merci beaucoup en tout cas au moment oyo boza kotala bavideo nanga kolike et puis kosubscribe eopesanga courage ya kocontinue kosalaka bavideo tous les temps toka na olemba kosala te na kokotelaka bino bavideo nyonso surtout la prochaine fois nayebi nano elubu nini nakotia te mais nakosalela bino elubu comme ndenge naprometa bino une fois toute la semaine donc vidéo moko chaque semaine disons nakobanda kotiela bino yango vraiment merci mingi bo continuer kaka kolike soki bosepeli bo like bosala bacommentaire s'il y a des questions à poser bo poser bo se gêner te na répondre bino na baquestion na bino nyonso tout en tout cas merci lisusu bamama merci ebele nzambe na lola abatela bino azala na bino abomba bino kimia na mabota na bino erenie ntango nyonso tu butu moi pourquoi nzambe wana abatela bana na biso abatela mibali na biso abatela baactivité na biso misala na biso baprojet na biso tozosala totikaka toujours nzambe numéro 1 na nyonso oyo tokosala azala vraiment numéro 1 wana nde esengeli na bana na nzambe na kombo na yesu kristo kimia na nzambe erenie toujours na mabota na bino en tout cas bye bye et à la prochaine fois merci beaucoup.